C'est la peine comme appelé artiste bango bango balani nde to moni ba merdi ezara merdi te na gingombe ezara artiste mususu bazo balana tout ça bazela on peut pas nana mais Lwamba liba les akaraté que faut ka comédien balanga to ndenge zo kanisa wana o nyonso to o mutu o nzamba kolobake yo ezala comédien ezala mutu ambandaka ezala mutu ya lwalaba nzamba touché azala mupanzi nanga soka ya balanga loko eza destin nzambe non pour être lute et si arriva pe ba attaquer yo na bande kuna théâtre ndenge zala raka maladie babaki l'hôtel au monde si arriva ko attaquer nga apa comment ka attention babaki mbasu to babaki lo maladie mo boy to ya PC to ya ni ne wuti musika te me butika na bande kuna ya théâtre. Bon, qu'on se le dise la vérité, Prince Lwamba, en réalité, qu'est-ce que tout le monde a salamate. Non, on a bela mbasute, non, on peut na bela PCT, non, on peut baboa kelanga pe yangoti. Quoi vitesse? Vitesse c'est le côté papa. Ma vitesse c'est on dit aussi ça va. Tournage penda bomo na bena oui ba marque X. Princesse a télémissi aye la donne à Télémissi aye, Cardozo à Télémissi aye, Barcelone à Télémissi aye, Télémissi ba marque X ya bango. Tenga notre question ba nga sur atena ba bino basi. Non, la Télémissi ah Lwamba. On me sait pour que ce tuning là, moi na répondre. On met dans sur la voiture. Ah Lwamba, change de question. Ah. Chers internautes, bonjour, bonsoir, puisque dans cette émission Comédie Bino, émission partout dans le monde au Bozolanda, Prince Lwamba, émission analyse sans parti pris, où ils aura toujours présenté na Yemoko Prince Lwamba pour les Mukendi. Il y a des journalistes en ligne, il y a presse en ligne. Vraiment, émission le long c'est fort Bino, Nana Amelia, Nana Louté, na Nzele Achina Bino Renate Ifoku. TV Renate, il faut que TV vous continuer à s'abonner massivement, vous liker la vidéo, vous partager. Beaucoup vous allez vraiment jamais déçu, vraiment. Quand vous allez ingrater, il y a que remercier papa et ma père abonga la mère. Mère pe abonga na père pe yemoko Renate Ifokundaya bambote place aux allées pe bébé Chico mannequin. Il y a Château Rouge, bébé Chico mannequin. Il y a Château Rouge, bayuma bavida kala. Kata bango bayuma bavida kala. Pe mon vieux Adrien motomètre, beba zibeba. Tchafouin Adrien motomètre. Pe balobi papi sapo. Balobi papi sapo. Chef de ville quoi. Papi sapo, chef de ville. Pe Brinon Teka, papa na Gaël Bambote. Yangwala, maman la biso Nolo Masombo. Et papa Nolo Masombo plutôt, papa Nolo Masombo motema ya mama Kati Masombo. Papa Nolo Masombo mon préso motema ya mama Kati Masombo Bambote Yangwala. C'est émission le Zana Nana Amela Lute auto soane masolo ebele par rapport à l'actualité ba news. Mambo ya Miraisa ezopela la moto enyon sotongo midi pourquoi ezopela la moto turusula na ye pe moi qui sont kaningi zala to ebité to ki Amelia azobala nani to zani na plateau à soane bonjour Nana Amelia. Bonjour Lwamba. On sait pas bien au balade. Na ebisio. Écoutez. Nazobala. Sur une identité, l'esprit, Amélia lesbienne, Amélia nine, tout ça. On a un esprit, pour moi, c'est trop balati. Amélia quoi? Yo moi sur le Cameroun, oui, non, bala, c'est robala noté. Parce que na lingi na balate, naza moi Simon surtout et bongi azanando kwa libala. Mais ce qui il s'agit, c'est vrai que na robala, non bon bango te non le bango devant la télé qui non nazo bala. Am suyonu to senga kopa mobala yango, alinga bala nganga na ebité peut-être. C'est bon, merci. Tozo qui indique mais pas na yo. Jusque là, on a un projet, on a des bénédiction qui vient de Dieu. Nous on a pour ça bala, mais sur les balais, pourquoi pas la bala? On a bala parce que c'est 5 ans, on a honoré les parents d'angaï.
le bala pour bandeko bamiko bala pour l'époque pe bandeko ya et bandeko yela yo bandeko monaka ke nana mila zana. Mais jusqu'à présent nazaka na kufite je suis en vie. Mutu abala kate pour muninga abali na sala eloko pour muninga asali eloko non. Pour oyebi ndenge asali likambo na été. Et puis kolanda mutu oya kozinda oyebi ndenge azwela kate. Alors libala zela tant ceux qui kokinde baninga no so babala master nga bijou la reine auté ko bala eza tant na ye kokaki abali ngapi tant nga tant ke koka lomba oza invité yo d'honneur aux amupanzi talaka yo ya 4 tiko tala otombo ele ya linga no tombo langi lo ngate tala normal talaka to uti musika na yo yo za vraiment yangati. On l'appelle ma balle mosala bien ming ya bata théâtre c'est Gingombe merdi c'est ming ça ma ya bata théâtre tous la paix mais la peine à elo kwango. Oui, pourquoi pas. On a fait des chances. Sonzamba pambolinga po pambola kanenga apesa nga pe malabomoyi apesa nga ya kolia apesa nga ya kolata soka pesinga pe sous libala ezala vraiment bénédiction pour nanga. Je comprends la question nanga tous la paix Amélia. Kende le combien te zena c'est sa question nanga te oza pressé ya koluka est-ce que yo pe un jour yango la question zena te na c'est sa question nanga nabi ke na plateau aux agiter ou répondre nanga po banga na ba question nanga na banga ka otena répondre ka yo selon question na yo so il s'agit na répondre ceux qui non répondre nanga je suis libre je mettais non répondre nanga te c'est la question c'est yo ba réponse zenga c'est la peine comme appel artiste bango bango balani nde to moni ba merdi ezara merdi te na Gingombe ezara ba artiste mususu bazo balana tout ça bazela on peut pas nana melia lomba libala ezaka raté que faut ka comédien balanga to ndenge ozokanisa wana oyo nyonso to o mutu o nzamba kolobaki yo ezala comédien ezala mutu ambandaka ezala mutu ya lwalaba nzamba touché azala mupanzi nanga soka ya balanga loko eza destin ya nzambe non boya te pourquoi pas non boya te non balanga ezate ka oyo loin insisté ka fo mutu théâtre balanga soki on a bi soki nzamba loba ke mutu wana ndaza mupanzi naza mupanzi na ye to balanga. Ok, c'est bon, merci. Ceux qui ont entendu balana ceux qui ont la théâtre, balana théâtre, et zanango. Na ko balana nga mobala théâtre, na lobby bien. Mobala théâtre za mobali. Ah mobali te. Ceux qui nzamba lobby ke mobali o akobalanga, aza mobali azaka na poto, asala théâtre, azaka quelque part et kaza mopanzi nanga. Po ni na balate. Po zenga onzamba pesinga. Mais quand on bâtit à mobile théâtre, non. Ils étaient aux autres candidats. Tout le monde m'a dit, non, mais ça. Mais le opening comment moi tu sais ma belle zobe barabino na libanda par rapport que ba libanda mais ba mo comprendre que bino na bino beaucoup ma rolingana bon mo balana ma belle comme beba. Dis-moi ramener. Ami la rose à l'embal na poto. Mais on n'est pas mis à l'embal msusu ya théâtre na Kinshasa. Mambone komi ko baby sapina makamba libanda vraiment so mobala poto azali tozali soka zati na luki onga na sepena za na ito za na ye ezati ke na za na mbali na poto na mbali na chasanga mutu moko na mibala ngo combien na nzoto nanga babi mwasi abungi na mobali moko soki azana poto yo za na mbali moko ko tu nanga question te pas sa vie privée nanga na za na bango 100 ça n'engage que moi pour y pour nous en faire nous appeler moi si moko te plutôt le babongo pour ngo tu nanga question. Ceux qui mobile n'anga na poto tokozala ceux qui azana Kinshasa tokozala selon ndenge ngai ndi na kolingira mobile nanga place à kobimela ezate ke nazana mobile nazana mobile non ngana bika bible lobi moi si faut zana mobile moko c'est tout. Ok, c'est bon, merci. Nous avons Amélia Louté, sur la vraiment internet, vous s'abonner massivement, vous s'abonner, vous liker, vous partager la vidéo, vous n'allez jamais dessus. Merci mina manager vraiment Alberto, merci. Nayo, n'engue ozo continuer vraiment et ça a vraiment n'engwana. Louté et si arrive à paix, attaquer yo, n'abandonner à théâtre, n'engue zalaraka. Maladie, baba que l'hôtel au monde ici arriva.
ko attaquer à part comment ka tamsu baba kimbasu to baba kilo maladie mo boy to un PC to yani ne wuti musika te mutika na bande kono ya théâtre. Bon, qu'on se le dise la vérité, Prince Luamba ngai en réalité question tuninga na ne salamate. Non na belamba souté, non nous peut na bela PCT, non nous peut babwakela nga pe yangoti parce que nazala toujours na relation ya malamu na bandeko. Musu pour moi pas na relation bien mais motema na kati eza mabe alingaka mto antemeki babwakela nga maladie. Non vraiment ba na kota na monde, ça fait au moins 20 ans on a okende. Non, salamate. Non te. Pe salama peti. Ngata mutu ayina nga linga ngate. Le fait que nga na linga batu. Yo linga ngate so liko salama be pona nga esimbati. Ponzambe amona mutema nanga. Kina zana nga na problème na batu te. Le ba msu batu nde ba koza na problème nanga. Po i arriva ka mutu mususu mona ka boye. Na linga nanga fiwa na te ka pamba boye. To zona problème te. To wela pe mobilité. Ora na sepela nanga na yete. So lingo landela pourquoi sepela na yete? Ah ka pamba bona inayi mais non. Pour le royina mutuza na mo bantécédent moko il est entre bino mbali. Mais moi na yebi baté belé, moi na monde théâtre na linga ra yete. Mais so landeli il y a rien. Ka pamba ba ina mutu mais na ça vraiment na problème na batu te pesa pas simto bo kelanga maladie. Ndenge lelo bazolo bakali solo ya poison na théâtre est-ce que yo ndimaka mama poison na théâtre que na théâtre batela baninga ba poison est-ce que na théâtre na bandeko bazora bazana ba poison na théâtre bon na lo bali kambonga na moni na ona yoki naza na preuve nango non na mona na ngate place bacheli mutu na yoka kabat balo bakala théâtre poison. Mais comme on a boy, le côté m'a bien na monati, mais na yo kaka. Mais abamba soupe, oh bokeli mbasu. Bon, na mona théâtre to yoka nango, mais na misu nanga non na monite pe okondi mate ke engam na bokeli. Mtokondi mangote ke asalo mabe engam la sake mabena na monati na yoka te. Mais mamango erenyaka na monde théâtre. Mais on a yebi na monde théâtre, ezandi na kimotema mabe. Wana na yebi pe na yoka boko fanda na batu boye boko solo so moninga telemi wa ba chepe munoko bazo tonga moninga sur place tant c'est comme moi déplacement mais bavanda ki na moninga bazo solo la mais na sima mukonga moninga batongi moninga wana yebi isala maka trop tenga tonga batu ti nga tonga mutu pona zwanini na tonga pona zwani so na moni mutu likambo o neti na sepelité na robengo na téléphone to luki place to kutan to solomé nan pe na bité nga pa tonga nga bona mutu ba ko tonga nga mais mutu so ada tonga nga a tonga ka amela na zaka fier pour na zaka fier mais que o aza impoli amela la tsaka nini en tout cas enzela na ngati vraiment nzela yo ebindi na vivakate Luamba oyebi donc na le sa maté poison ça na théâtre nabi na yoka kamena na monate na yoka poison na mbasu na yoka kamena misu nanga na monate mais ki muta mabe ya kotonga baninga wana nga mona viva na nga otro écoute auto za l'empoisonner ibutu n'habite na ça na tournage à Kevin dernièrement na tiko ka poison ngote jour tout ça na tournage après à qui émission ya les ketchu ne mena habite Iboututi. À ça, il me s'appelle les Ketchou. Quel jour on a eu un tournage de Kevin? Ah, si c'est après Kevin, en tout cas, comme on a. Non, on a appelé cela, il y a une unité. Il y a pas. Il est qui te va, moi, hein? C'est ça, il est cas déjà. Ah, tu n'as pas habité. Oh, Babo, qui est bâti les poisons? Hein, papa? Tu bien à la rater dans un numéro, n'a été? Le côté mabe Luamba na tala kana internet parce que nga mona na site na ngapi mais kina landa na yeba ke asa non wana na yebiti ah bon nanani na cheli million abino ya théâtre bon mondo obi ke na yebiti Luamba ko chela mutu poison akufa après yo ozwa nini po yo muto cheliye soko za mobali okoma na oyibutu jamais tous à moi si au comme jamais est-ce qu'on tire la moninga poison pour na suka la on yozwa nini pour zwa nini
au moins tu bakisa kaka masumu liko masumu bon ce qu'on ne bachela ki poison ce que so akufaki oui ko boma mutu obomi mutu otika na culpabilité moko za na kimia te tant so eloka bongo na mutu on pesa kei a osala tout ngaso bominga ah l'homme exemple yo bominga OK na famille na mo ko tatola ke ngam na bomaki amelia pozalo makila mususu basimbaka te ce qui est solo na monde na biso théâtre bon na mona inutile on peut sara bande ko théâtre conseil botika bo ce conseil ça après ça non te ba peut sara conseil na mutu o ya linga kendi oh déjà ça ke Luamba on peut se conseiller na théâtre toza ba mikite toza mikolo to iba to sala toza ba responsable neti mutu za ne mutema ba inane ba to banda kala yo peut se conseiller te ko ineza mabe fotika non autika te eza lokozo tindika na makasi nga vraiment na kama na monde na biso ya théâtre na mitunaka tolingana raté poani tolingana nga pona nga ça n'engage que moi nga na mona tolingana kala era matanga au mona ba sensibilisation biso nyoso ba au sentir penda bolingo so ezaka na tanga makamu susu ça fait du bien na ba fête maintenant na mona te yo lo mo to vandi bo est-ce que yo penda ko ulungwa na ndako na yo oyeka kotana na meli yo so salang kapa mabomi na ke amelo za wana ndai na zoya so salang nanu te ngona kutana na ko na tournage to na téléphone ba c'est moi to na ba bronli to ya na bronli na ba dams obande oya ba série wana futa alimité pour bokombono comme scénario na lobika pamba boy neti mutu loka Suzy Bantu c'est ma copine Suzy Bantu azaki penza olongo na salongo aeti na kauka ipa na biso to passer journée azongi ngape na zongi ngai pe de même na keti salongo la tali Suzy Bantu to soloni to zongi bolingo wana aza très bien aza bien ou te ko bela to solone presque chaque jour aza vraiment bien mais aza qui vraiment bien té donc vraiment bien té maladie té abela ki penzati abela ki interpréter moi bien eza papa non neti yo pe nozana ozana sukure otobela ba interpréter mabeko mais eza nzoto te papa nzoto ningala kati neti ngape na te ko bela nga bana maladie depuis le 2 décembre ti le 17 janvier na bela mago yo ko talanga te na beli nazo bela mais nazo bikate na binzambe nanga amba série papa Chaba uto kufa ngabi na kufa na mo banga liwa ngabi so na kufi ba loba nini moni bino bata théâtre kaka bozo kufa na binzambe bimisanga de na décembre non décembre papa Chaba kufi na décembre papa Chaba kufi après maman David auto kufa non ne ta on a beli merci parce que pardon Luamba s'il vous plaît pardon Luamba si yokanga pardon au moins be mission na autant osala ba polémique luka bato sala ba polémique wana ngai na lingaka polémique te tuna nga ba question o eza ya ngai non na hotelema na ngai to stick émission te luka bato osa non pardon s'il vous plaît na boyi to solo la makambo ozo tuna ba question yanga ya vinanga non s'il vous plaît non tout n'a pas question ça n'engage que moi yangai s'il vous plaît Vesha bakufi na décembre ngapela ko bela le 2 décembre ton a beli non pardon okende kuna te Luamba pardon ton a beli muta théâtre pa ko talanga te apaka ya na nga Nicole kuta ngakufela ki petit frère na maladie na nga na kene pe ko tala ya na nga OK na ngai monde lingo me mangate s'il vous plaît pardon parce que na yebi très bien merci Naba on se balingana na Amélia ma copine de moi attention c'est comme mes côtes yo côte ça bato menga la côte ici yango la pesi maman Landu Elena maman la Marie-Lise da pesi mbote maman la pesi mbote pourquoi pas maman présidente de Doumoulanga vitamine motema c'est Moussa parce que ngana mon ba age na biso no banga za une femme responsable ne to vandi boye ezana batu ba maman ba papa ba leki na biso nana Lumana avant de otala ya na camarade nga Nicole Lumana avant de otala alors parce que nga zo loba non solo na ba fanatique ils ont tout na ngai ba question en dehors ya makamoto to loba non parce que Vesha ba kufa yana bi Vesha ba akufa ki après maman David to avant maman David quelque chose à qui bongo
regrettable. C'est ça, c'est ça. Ça va mission quand vous le polémique ah tant pis hein. OK, vraiment merci. Toujours continuer émission Abisso. Sur l'autre le baquet, vous pouvez ça Mireille sa raison par rapport à propos ya Mireille ça ya mamba poison ya kitsaté pour na bino bolinganité ou botat ba poison ou bokela ma maladie. Prince Luamba. Nga il attaque mission ya grande sœur pas azaya nanga grande sœur. Natala ki ba propos na ya te na ki e pas les ketchu. Mutu na mutu aza libre ya koloba oya linga loba. Muta lesera mutu azati. Muta selera mutu nyo sonde imire aza na Angola azati. Azo dépendre na vie na ye. Alors elle est libre ya koloba oya aza na ngoposa. Mais na tali pende mission yango. Namoni na nga place alobi mabeti. Lokuta mabe namoni na nga penza afingi batute poko finga mutu za mabe. Alobi ça n'engage que elle. Mais ma lobby wana eza makambo pe lekaka na monde théâtre. Parce que ça ma question tout nanga. Na répondre ki yo na yo kaka, maintenant na mona te babokeli mutu mbasu, babokeli mutu bachili mutu poison. Ezaka bilo oye pa lobaki na émission na ye. Que na ya pobochela na kufa, ya bongo na kufa na oke na super na yete. Tant ya lobi bonga lobi selon ye. Siko selonga na condamné été. Et wana italien da lobi. Siko na kota la réaction siko ya bande ko na biso. Tant ya lobi yango mutu nyoso tout a condamné. Alobi mabe. Baloba ka bongo te. Bon, peut-être alobi mabe po aye liboso ya caméra. Mais na se biso moko to yebi ke makamba lobi. Zama mwele kana monde théâtre. Prévané et mo otuninga otuninga pe yango moko. Surtout nous ba prévané de lobi ke il est kana monde théâtre. Est-ce qu'artiste c'est comédien moko boui ou comédienne, actrice, acteur ou akufa na poison? Asa? Akufa na poison. Bon. Oui, artiste ou akufi pour bâtir la poison. Bon. Diagnostic on les a médecin nem ta sala soki mutakufi na poison to yeba te ke po dadi exemple de dadi di Kambala ezaki ke oh non ba sala opération na mutema et comme oh non ba empoisonna ki ye to ke na selon la ko ma version ebele mais maladie mutakufi nango eza emsu famille na yemde yebi ke ndeko na biso akufi na maladie o maintenant na yoka ngate ke artiste akufi eza un tel mutachele ke poison ndi akufi na yango wana na yokati. On en a moins. Poison les oreilles, on va mater pour jusque là. Poison est bon, mais artiste est mort. On a vraiment la habité. On a mis ça raison. Il y a un lobby à l'oba qui selon y. Mais pourquoi à Roque Gana et Déwana que à Royate va retirer les poisons? Ah ça a un problème là bas tout. C'est que on a une accord le baboy. Si à lobby bongo, c'est que ma solo en gros et tambola dans le monde de théâtre. Parce que balobi mai ninga na kapamba te so mai ninga ni seke babwaki eloko na kati ya mai nde sali ke mai e bouger aza muta théâtre et so lisolo bebe tamina monde théâtre donc c'est que on dirait biso na biso to beta na kama solo wana et puis prom nanga yi avanda kana Kinshasa te aza na ngola sko makamona et puis azo tenir ngo na ke Kinshasa te na ke Kinshasa te ba bomanga. Donc c'est que ça na bato babeta kama solo ngo ba memelaka ye tout le babongo ngai vraiment Prince Luamba na dinga pena ko kota na makamba bata théâtre ezaka to solara ba analyse to solara ba bomanga est-ce que nani sina théâtre wa ou akufa oyo bata théâtre ba bomai to solara oyo na yambi oyo ya muta théâtre tango mususu na lina zala contre et porté na saka musala oye pasala kango na ko linga na fanda bona no bomaka bandiko na théâtre na sala ngo jamais bino bata théâtre pardon bozomi bomana lelo ba internaute ba fan ba otala bino bozo dévoiler ba secret to ba secrété na bato batala bino kemi bomi bomana ka bolinga na te ba tout ça par rapport ba propos na bino moko yo bolobaka siko tango bato basala ka makambu wana na suka bazorani. Oh bino moko elo kwa makamu nanga ya monde na salaka na ke ko betela ngo mutu aza ya monde na ngate to yo beta ngo eze ko miteka yo moko
siko tango bosala ka yango bobenga bata poto biso kutu boye tala ki ngana sala ki boye na suka lango ozwa nini tango ozoteka muninga eloko kamusanga yo mona vana la milo banga bia tolingani te mais ce qui a miré à tenir ba propos wana Lwamba, je te dis la vérité c'est que ça makambo elekaka awa asa pina bota solana bango awati asa ba betela ke makambo so elekaka awa yo mona boy na yabi akoya na yete na ya po bomanga c'est que ça na mutu abetela kaye ki tala biso kutu a eza boy tala kutu a eza ka pamba boy akoba bloka lobité les mamans boy na chaîne ya mutopi ngamu pe na zaki wana batu pe ba commenter par rapport à propos mo lobai pona sœur na Mireille ba doit commenter babi au l'accès longu au lobi etalanga na sans maquillage sanité le na ande ezali babi wataka qui vraiment indirectement sœur na Mireille Lwamba banda YouTube o banda j'espère non yo kanga na polémique té amé la fingi intel amé la lobby boy eza batu musukunde ba otalanga boy bayebi ki nga na fimoko na lobaka troté na fimoko na linga polémique té tina ko kufa na lingité amé la fingi intel non na tournage na ngai muta dirigeant ki yango ezaki yo tambo se mona na no boya na nga te na no boya osala émission no linga té nga na yoko kino lobi na nga ke Amélia retourner na tuni yo ngabi sans maquillage te yo binanga te ko kana mira esa ngabi oh mais c'est naturel même si tu se comprendre qui te mais que na loba na ya na nga na loba ni poani ba ya Nicole bakata bazana finga bango te ba grande sœur nga na kuti na musala il faut na respecter bango pour ba leko boya na sima na biso ba respecter penga tu comprends donc na ko tenir ba propos na nga ma be pour na yete na finga ki na nga non finga poani nga na ba mira c'est pas major bah c'est un peu de la zoya toi qui cala oyo on a zoya rapport je pas major ni pas standard mon aïe mais to so la biso peut très bien na zala na ça ya no rosenga ya no bolimbisi na li kamni na siki bolimbisi poani na salieni Lwamba otuna ki nga melo bina nga melo zo tourner nga bina tourner ka sa maquillage après bina nga te na lobi ke okokana miraisa olinga mbringa poani ko Lwamba ah pardon hein, papa nana moi na nga yeida mail avant d'ota maman bango boye oui bio dans le bois émission na yo hein sans blague ah migra malouzi derrière caméra image au lobby c'est bon merci tozo côté émission na biso vraiment pour tout le monde ma solo na vraiment lelo mpepe asika oyeye to bara mpepe asika o lelo yo tuebi les artistes o bazo cartonner oyo na mitu ope ba tepe bande ko mususu pe mo pandi likolo oyo bozo tonara te le roi ndeti yo sur le lobby qu'on se dise par rapport à Cardozo toujours on a Cardozo tout le temps azo tonara maintenant mais il y a au moins une semaine 2 semaines afin nandako a tonara te chaque jour valise de maraté la différence ça n'est commis trop et vous a dit à quoi c'est que bino bozo s'inspirer sous te to bozo créer les sous te ba lek ba sima bino bozo créer trop comment pour bozo tonara trop ko les cabino ngai mama otourner le bilanga sur l'autre et le bilanga peine l'autre pour depuis la bandit théâtre si place na komi ils ont son lobby ata 10 personnes bayebi ngate mais na kata 10 wana moi 2 même sur 3 bayebi Amélia bayebi pour ani pour na musala théâtre na ko fanda tena benga ki ngani benga na jouer te ce que c'est pe la benga na ya nga ko jouer ba Cardozo za lekinanga eza pour te eza mopepe na bango biso pe tozaki na mopepe na biso tant to no sa ba théâtre CD ezaki na mopepe na biso chaque chose a son temps so e comme la terre batu mususu pe sa bango chance pour anité bakende mais tozaka wana pour na ko conduire bango ko pesa bango ba conseil na ndenga mabete ko sala ngo te ke o no bino ba benga bino te point non prévané yo benga ranga Kevin a benga ranga papa Chloé kutu semaine prochaine au kesa tournage nani susu benga nani susu donc na sala nga musala ezaka te fana za ka trop te ata musu na film moko na sali bat ba CP na nga vitesse c'est lobby le côté papa ba vitesse on dit aussi ça ba tournage penda bomo na bena oui ba marque X princesse a télémissi aye la donna télémissi aye Cardozo télémissi aye Barcelone télémissi aye ba télémissi ba marque X na bango tenga notre question ba nga sur atena ba bino basi non ba télémissi ah Lwamba
On me sait qu'il faut que ce tuning là, moi na répondre. On met dans sur la voiture. Ah Lomba, change question. Ah. On met dans sur la mitukate. Ko betelanga masolami, ko betelanga masola mutukate. Lomba yo yebinga Amelia. Tango tuna ngai YouTube. Oh ngai ba série à CD. Yo yebinga obando na ndaku na ngai limité. Oyebinde na bande ko vivre. Oyebi combien na bande ko toucher. Yo moko témoin. Toke peut-être côté 1 2. Oh papa. Qui nous a prompté avant de commencer le faut bon c'est qui cala c'est bien monté so na qui cala bon c'est qui te na qui le simbate na qui cala na bon c'est qui toko on a bien na za boelelo et puis ni le monté ba leki na biso ni ba zo zoa il faut na sepela parce que neti cardozo a tout na pas là na bon marché tant ya nanga so bien kabela ngata quelque chose encore moi on pas kabara na ema akabeli ngama beza ne ba tournage moi musika après tournage sur OK nzani kota on tika sur le belange l'autre na kota leki nanga procès lunga na voiture donc a mangai parce que leki camarade nanga bijou ilunga na États-Unis voiture eza nango moyen de transport papa ngana na ndako na futela na bon marché ndoka kitoko yebisanga et ça lion de passe papa question tuni et ça lion passe l'homme voiture tout ça bloqué na pe bloqué mokili papa eh moi j'ai besoin nzambe abatela nga l'essentiel pesa nga pe malabo moy nazo vivre musuku bana mituka ngobo azuko katoko mema mutuka te lwamba ngako betela nga masola mituka te lwamba pa merci to komi na suka ya émission maman chérie oh maman chérie oh lwamba voiture lwamba yo yebi bogis nsasa donc so yeso na ye ko tourner na ndako na ye non asala ngata aza patron sona na pour sa voiture apianga mutuka lomba ko betanga masola mituka wana te nga mutuka lo belange loko te l'essentiel ka nzamba pesa nga pema na bon moi c'est tout ça na carrément pembe boy ezaki mais ce que yo tem dans nos kumba on se bano batterie za yote dans nos kumbango lomba yo tem dans nos kumbango lomba tobeta masola biloko mokilité mais lomba nasa mutu te ngala ibo kumba te mais chauffeur azali okumba nga wala chauffeur lomba c'est bon merci te comme la suka chauffeur dans kumba chauffeur wala te bono na mutu okumba nga me yebi chauffeur oh papa mais na ibo kumba te migra na ibo kumba te na okumba nga akasi ala chauffeur oyebi c'est bon merci te comme la suka ya miso la biso vraiment merci pour inviter merci pour inviter merci te comme la suka ya émission na biso ba tolo ba tout bo la da biso vraiment de biso la théâtre est-ce que na rosa la ngai so na kutana ba théâtre to solo la kitoko tika ba polémique lomba yinga ko créer ba biloko mo pona ko panza batu ngai na remarquer pa ya bongo mon émission lelo ya suka non ça sauté merci on fanda pour tout ça des pour ngo téléma fanda pardon obligé fanda c'est vraiment la chauffeur ça va dans notamment on Audi sous le pandaski la cour suprême maman la Dylan ma copine de moi Iget Kamanzi voilà Kamanzi nga tango Iget Kamanzi ma copine de moi vraiment ya yo ngwana ma dit que le bourgeois crédible mais auto benga nga te ozo tinda te menga na boko kaka bijou chananga ya yo ngwana mo sa pembe na pesi mbote bijou chananga vraiment David chananga ba mes condoléances vraiment vraiment ba to peut-être o adaki na très cher na bango maman na bango vraiment merci bijou chananga na David chananga vraiment ba mes condoléances merci to comme na suka ya émission na biso vraiment ba internet to bozu libaku Yolanda émission vraiment biso na nana Amelia Louté maman chérie vraiment tous aïné na plateau tous aïné na temps yako solola na yé vraiment beaucoup continuer qu'on s'abonner qu'on liker qu'on partager la vidéo beaucoup ala jamais déci tout le monde a émission et qu'on y a vraiment bye on a le côté obi on a kangi ko seka mo na seka bijou tena qu'est-ce que tu as seka côté ni banda Debesi Okati
Donc c'est écouté aussi. Non. Charlie, du final oreille. Jamais, c'est bon, merci. Tu la souka, vraiment, bye.